toke pene osuna manike zala nini yango na yo tala biloba loba YouTube kosa yo te wana ndozana wa mukolo makasi okoza mukolo mama biso yo ndozana wana mukolo kuna koza mwana yo oboni boyeko flashing to penezo zuwa mabe yesu na vienjora boko yoka vienjora to yeba ka position na te ozala nanyo yaya na bingwata yaya ozala nani to yeba to komi musicien to porte parole la bino ya trop 100% polémique émission na bino bolinga ya dégâts avec Gusta la Rosa libanga na Instagram moi c'est pembe liko nango moi ça taille S na bisi bino liko nango mama zwa kalisusu flashing eta lelo e anini lelo ezui no fo ezua penza ezwa lelo ezwa mutu nyonso donc flash ingeta ezwa kaka ezwa betima 5 mada ici qu'on a vraiment beaucoup de chapeau dessin animé n'est jamais beaucoup de chapeau Billy Bilonda mon ami espèce iti sata kita mon ami Zara ici Kazali Bambote mon président Alain Chituka mayonnaise beaucoup de chapeau et belé vraiment na lela bino ya trop Flesh ingeta lelo non lobela vraiment bibi kapinga yango ezala nini yango toloba te tolobaka poto mona mabe ekomo leke bele la YouTube ya photo loba muta okanga ngape munoko na tonga ate muta otonga ngape munoko azwi singa tonga zate ya munoko nanga maloba nanga ya bongo na ebisi bino munoko nanga maloba nanga ebele baloba nini yo yango fi oyo auti wapi yango biloba loba boyebi nga testa munene bobo sana to nini yango Gusta la Rosa wa kanga internet boza na ebisa bino nabi na bande internet tongo na kanga monde entier ba yebi na poto ba yebi nga makasi muto yebi sanga o fi wa bimi mikolo yo azate soto tele na santa buna kanga ki na yesu na 100% polémique 100% polémique makambo o ba mikolo yo tala bo tala na mino polémique muta suki si polémique ndengai na sala ngo bien moko o bino ba chaku o bolinga ko loba wana boyebe loko te sope kapi odia soki nani Carmel odia baganga bongo te sala ngo pose ndeti Gusta la Rosa moi sa charisme moi sa pembe liko nango na bien moko bosa ngo bien te si bino bandoko loba trop bambonga YouTube oyo kaka nde mutu sali bozalati bobosa ninde bozalaki na carence ocha kabelo na mutu nga banda kabelo tongo mwa mukie boni buzoba boyeko bibi kapinga elo so lekela nga peza mama o fanda na ote pe no fandi lelo poto ememi yo okei poto si na kino bando souffrir na kino ozo souffrir lo kwa l'état zate ozo souffrir ocha baba mesh mo boye akala boye loko bando tsa basuki loko bato shekina lelo komi na poto okomo chape munoko okamu singa zape na charisme ngo sope poto ngo soit disons kei faut na charisme yo zaka camarade ya Karine Bokonzi mabole ozaki camarade na ye tangu ok poto ale ok pena ko laksa pena ko ki complexe ya makasi osuki la fufu ok na poto ke lia na ndako Karine Mokonzi ok lia fufu osuki la fufu semul mama nga ndako na lia ngo nyonso boso boso ba semul esiko ozali do okenda ko lia fufu kuna okata soni te ki YouTube na mino pe komi ya mabe o muluba yaya o lia pina buku la bwanseka olinga ngo makasi o bebisa charisme na yo
ngai pena boy na ke poto na ke lia na ndako ya camarade pe fufu omona ba pizza kuna te fufu zo fina ngo pela ko mwa mobali ya mambo soni kaba vantare pola eloko te seke poto yango kene no ko sukola ba voiture kuna trafic d'influence a poto ba poto on peut to mona bo kende bo ke sa le lote bibi kapinga bo ete pardon munoko ebelo zo tia yo kasi ndengo kei pa Karine Mokonzi yango soit disant mabole yo kasi mabole wana tango kende oyebise ba secret na yo wa sa manière ok lo ba secret na yo pa Mokonzi ka lobi l'accès mobile obetele lisolo mobile ko beta yo mosinzo virunga na yebi mabole bien yaya ko buka anote ako beta mosinzo penza ko tala okoma pena ko olali na chambre insomnie omo contre ba maduso ya Miranda ko osali pene insomnie ola mukana 4 heures yaya si atapata Bill Gates kakati o waze kwa loba bola ksabiso nini 100% polémique na loba muto atonga munoko ate muto kango na mpengla ate munoko nanga maloba nanga taka gusta la rosa na boma mutu ba héros ala taka boy bino bongo ki camarade yango baby zana charisme okoto ke lia bukula bwanseka na ndako muninga yo kasi fufu wana zolia na intérêt nini po boto mobali yo kasi po sa nini ba bibi kapinga musupe na ba sans esprit wana esprit te faut un esprit le roi Augusta la Rosa esprit ebele masengo mulubas mais ça comporte se comporter bien cheye a l'air bien soit linga bima a démarrer mutukana kei na ndemo bien bino siko boko mosala on na ndemo bwa kimboka ok poto kuno ke kimboka te poni okelakisa kimboka tina poto yo ebi ba polémique Mokonzi yango mabole o ya sala yo ebi ba polémique wana boye ba mambo bo sala te o le kana YouTube koloba o ebe loko te faut un esprit kolinga to za sans esprit et sopo makasi na ebisio nde sopo ozwa idée te moi si faut un exemplaire tant ozo sali kambu faut eba nini oyo sala to yino skopa lekechu ayo ke poto mama ozaki na kini awat yo na Mokonzi ka boye mami ye pasongisi mwana mami mon fils ok poto bosani mama ba camarade d'intérêt wo Même si nous sommes YouTube, flashing est un bêta, on pas notre zouézoui. Le pena flashing est un désordre. Ce qui est chubio. Pour mission délicat bouté. Les questions à la thé, ya bongotin. Le long à YouTube, on peut foutre yo, comme ok, pe moi poto ango. Poto ango petango ok kuna. Yo gaso ke sanin. Ok, kuna mibala poto wana ale mibali mususu bakomo beto na sima. Oroma no string ya parti li fuelenge. Bakomo beto na parti li fuelenge. Le ketchuo la ksabsoni. Eloko ezate. Eloko ezate lo baba to ba yebi te to ebio bien. Tango yo komo sa ba lo lendo. Kuna sima moto ki ba pasi moto. Okota glace na sima toni. Et a passi vie en bo mené et a passi vie bo mené ma bé bozala ne kiri moko e kiri ndika lelo boko mo panzana ok poto ke sande buzo bakunati pardon équipe nationale équipe nationale mami buzoba ngai nakoso te mutu mo boye babeta ke na sima benga mami simba te
Simba te gusta la rosa mwasi ya pembe. Na yebani na YouTube makasi. Po ebele ba benga ngo gusta la rosa ba loba mwana abimi mwana oyo te. Na star munene mutakosa bino te. Na banda liboso na bino nyonso nde bozana na banda liboso na bino nyonso lekechi yo lobanga nini. Lekechi yo lobanga nini nini. Gusta nini. Gusta kutu makasi. Boyo change pengles. Pe na lobango. Na lobango pe na répéter. O asaka mwasi ya mobali. Aleka kaka finganga. Aleka pe na émission azongisenga réponse. Non ndima mobali. Na bandeli yango lisupa pour la deuxième fois. Oyo azaka mwasi to mobali nde na loba boy. Aleki siko pe na émission azongisenga réponse. Non ndima mwasi na ndima mobali. Siko to yeba na wana monde polémique makasi. Nous bosa ba ventir bosa ba gé. Bino bongo nanga. Botika fia mwana batute ya na étoile nanga bo bundisa nga po nini. Mutu so na étoile fo bando bundisa ye. Na sens bando bundisa nga par rapport à quoi? Bino bongo nanga Simba te. Simba tata mukete Simba te. Monde polémique ekenda bongo. Ekenda bongo bolo balanga te na banda musala YouTube liboso na bino na ebisi bino. Liboso na bino makasi. Mon ami Dora ici koza vraiment ba coup de chapeau. Tout ça la mamna lo yengete. Leketu yo lelo ke poto, yo kasi poto ya nini? Ngoso na bino ke poto na okende. Yo moni yango eza nini? Ok poto kuna okomi balolendo koloba ba n'importe quoi. Équipe nationale bondo kumise panzana te. Ba mami ya lokuta. Yo asi kuno kesa nini? Moto moko esala ekuna. Boko samba bongo na ebisi bino boko samba bongo. Poto bakina nango te ko kesala babuzoba. Bino bokasi babuzoba o bino boko kesala kuna. Bato poto na ndo moni bango na bakapita kamakambo. Ka bango wana nde bayaka ba histoire ezozonga. Tala kuta kendaki asala eboye. Bo ba secret mandeni na YouTube. Ka bongo ti. Ebima ka bongo balobelo mongo boye poa ebimi. Bobo ya bongo pardon. Bibi kapinge sopo makasi. Sopa yo. Koliaka fufu na ndako muninga bongo te. Ozo fina fufu loko ozo fina farine. Mama. Toke pene osu na manike. Manike zala nini yango na yo. Tala. Biloba loba YouTube kosa yo te. Wana ndozana wa mukolo makasi. Okoza mukolo mama abiso. Yo ndozana wana mukolo kuna koza mwana yo. Oboni mboyeko ezala nini na yo manike na bi oke kangano pe photo na mwa mobali yango elongi mabe bino mbale bobimi bien te lokwa bakaraba na sens te okanga photo na mobali oliombanga olobaka yo za famille mbongo onde bongo bapesa ko éducation te manike boye te YouTube koso te bato minoko baza ndesika pa gusta la rosa soto sa battle yo finga no kokanga telo ti lobi na kuna mbala 900 milliards amukolo makasi ozala kutuna babia babia kuta zaka bien aka kitoko boboti mwana opaza buda mukolo akoli mobali okangine photo na ana mwana mukie pona ta mobali bien ko yaya on dit Satana kuto ya kitoko par zoto rochana nyango wana muto alanda Satana na sima eza en sens te okanga na mobali on dirait aza loko muto asimbela bandoki bilamba so bangi ba pumbwe manike bongo te internet ekoso to amukolo makasi so otali pe msuna sama peka ba pola pembe pe bimayo ezala nini yango na yo boya bongo ezala te ke soko leki oza n'importe quoi eza en sens te ntango okoli na famille moko boye fo yeba
okoli na famille mongo boye fo yeba yo lo boza na famille mongo éducation pena ya ngwana o ba pesa yo woni o mi sala sala totala pe âge totala pe longi otali âge otali longi comment ça ba n'importe quoi et ça sens te YouTube on kaka boye ba ko sabino te ba ko sabino makasi ba ko sabino bino bongo ton no sabino na bi flashing ete ko zo monde zuye flashing était zui penda émission mino ngoyo bolinga ngo botala ngo bo s'abonner massivement à Libanga TV 100% polémique lelo Gusta la Rose ande na kangi masolo na 100% polémique bo bukana te na kangi masolo makasi na kangi ngo pena na chango yi na bi vient jora flashing eto penezo zwa mabe yesu na vienjora boko yoka vienjora to yeba ka pe position na te ozala nani o yaya na bingota yaya ozala nani to yeba to komi musicien to porte parole ils ont un sens te ozala ka porte parole a Kofi otiki Kofi okomi pa wera otiki wera ozala pa fali lisusu okoma pa jibeli susu ce qu'on a bien ozana fixité comment le roi peuple nomade donc otambo la rado piéton ya makasi vient jora zala na position s'il te plaît na se non s'il te plaît on a position te musicien on est si mungongo ni yo yemba po ton oyo lobela non nous avoir base yeb sans ko voix ni oyo yemba okomi sous héritier o voyager héritier maman soki papa tokende wapi tokende wapi boete luka place moko o se positionner oza pa mutu moko tant ozo kendo tamboli pa leader bango nyoso tant ba mona ki ndenge na yo ba yo bango nyoso oya ko se retrouver au komi na yo porte parole ya musicien akalo marai et en a sens te se positionner tango yo kasi ndengo zana pa wata wana yo o tikete nande na yebeli yo moke wata mo zongi no su tipa Kofi lisusu muto beba na yo finga kutu Kofi mabe fali kutu koloba te pokala to mona po yo su pa fali est-ce que batu wana oyo sala bongo yo kasi so ba lingelo pe na bul bango nyoso na ebite style ya musique oyo lingo beta eza rap to nini oluka mukanda poto oluka voyage à poto pour voyager à poto on peut baluka ngo bongo te et simba te okyo fingi musicien luka on a ndenga sérieux sala yo on na ndengo zo lukela wana jamais yo moni bazo annuler ba concert pour nini ozo yeba te ozo sala oyeba te mi 25 ans conscience no sala e sala no makambo sala o mona ke e simba te mukanda poto ngo peso pe voyage à poto baluka ngo bongo te no bando finga ka ba leader OK a o baby si OK pa o kangami si donc on a motema mombo e ko motema soso donc motema moto or so OK place OK pas leader mombo fande sika moko ti ozupe voyage à poto kei voilà juste conseil maman flashing eta ezui flash o kapina flash tala bonde we kasala ngoti flashing eta ezui Gusta la Rosa Libanga na Instagram na boma mutu ba yo alata kaboy bosa ba jete se positionner vient jora bongo te omoni yango komo tindo yango na biye voyage à poto on peut tinda bisala sala oyo koma na kizengi pamba tana oke susu mamba oyemba nini rumba nini yo oyemba wana rumba oyemba te wana rumba oyemba te moko na ebisi yo te wana rumba oyemba te emsu rap ko simba o rape o sapi na baboy na luko anu lata katango o rape et ça là tous à la batu monde YouTube oyo tous à la batu tango sali kam foye ba ninyo sala
O sa likambo terre à terre. Oye bate omiye bate loni oluka. Fanda calme se positionner à la normale. Hein? Vraiment to kende wapi. Yvette Kalombo mukala. Flashingeta. Iye lisupa Yvette Kalongo. Nazawana na ebisibino. Zalaka wana na ebisibino na bandeli yango. Ozaka moi si to mobala répondre nga. A répondre nga na YouTube. Yvette Kalombo mukala mo boye. O panza o sala babilo mo boye po yo renier. Kasi bat mabeba ya kabongo po renier ki mukala na pene progresser. Yvette Kalombo boni boye ko mama yo bangisa neti nani. Mukala makasi wa mukala penza donc na ebiti tika viwana vi oyo pona olala kalala kabila la pozo eloko kolia posala boye vi mabe Yvette Kalombo vi mabe si okenda koma mukala Grace Tembo orgueilleuse na binoana na age na opena ndo komi mama mukolo boye yoko okoma pena mukala ya Grace Tembo esopa esopo makasi esopa yo mama ye bino na bino bokoma oswana bino na bino biswana Grace Tembo wana akote la kata moko to muna oyoka nde bozo swana orgueilleuse wana akote la kata mutu te bo swana botiko oyoka pe ngongo na ete kombo na epete akote la bino mais so ezaka likam na ende bo kote la kae yango za leader na bino ou bien bino bozala ba misala na ye ya na sens te ya molimo okonza bino Yvette Kalombo pardon tika kimukala esimba te tika kimukala boete omalo wazoba penako ya Grace Tembo asala boza wana yo na famille balakela o mabe ya kimukala to ezala nini yango na yo eza sens te iye Grace Tembo wana abenga mabolina nzambe internet abenga mabolina nzambe internet yende nzambe internet yende babebana te si azalaki peti mabolina pena boye makambo ya pe na ndako ya Karine Mokonzi pe lelo basuki wapi est-ce que lelo na minute soki abia ndima mabolina nzambe internet ondima ondime te lelo ti lobi na kuna ondime te toke wapi bosama par sentiment bosaba mambo mo boye oyo simba pa na bino te botika biloko wana bokoma biswana sona bino na bino kotongana azo sale la bino penza orgueilleuse wana donc bino boswanelaka ye na sens nini boza batu boza mibali boza na basi bosala makambo loka bizengi boye po anini ndeti mutu lokwa ngala rosa nake naza na sima mutu mwa orgueilleuse esimba te ponga mono mutu esprit ebele mille esprit esimba te loti lobi na kuna esimba te na ebisi bino siata pata bino bongo bozo yeba te vraiment mabolina na oyo ya bande kokumisa nzambe internet na miniti otuna ekaka orgueilleuse ndeni nzambe internet ndenga obwaka yo olinga ngo tele yo ti lobi na kuna mabosani pe abosani pe kwa abosani na ye flèche ingeta bino mo bo comprendre ngwe bo comprendre pena ke ezui lelo makasi ekende zwa ezwa kaka on ne sait jamais faut ezwa poso ezui te to se lote faut ezwa makasi internet eza ya kobeba donc ba news pena ya bien faut bozongo kaka na Libanga TV nulle part ailleurs faut bozwa ngo na Libanga TV makasi
boziango pena donc et salipe makambo selon vitesse age koleka Android toke wapi tokende vraiment wapi hein na lela bino tellement trop monde entier o balinga la rose numéro ezawana ba fan nga na lela bino ya dega bo s'abonner so pe likamfo ko benga et ça la bien so bozo benga et ça la vraiment ya ba bien bo landa rango vraiment bo s'abonner et ça la ngai bien masengukwid mada ba gros bisous monde entier o balingaka beti masengukwid mada moi ça pembe de queen et si kaza vraiment ba coup de chapeau mon ami Zara babitaï es loquette au pété Nazawana Ponabino, vraiment ma grande sœur à moi, Marceline Ouete, Mado Maingi, tonton, Dr. Tom, c'est porte-monnaie magique. Nalela Bino, mon grand frère à moi, Pichungala, vraiment, coup de chapeau, goodbye, merci. Mon boss à moi, mon boss papa Dav Lubama, na bébé na bango bébé Joyce Davline, oh ma singwalinga ki ya trop, les labino vraiment goodbye, merci.